nazalaki na soutien ya multitude de gens. Bandeko nyonso bazalaki na Congo démocratique bana na Nzambe, bandeko nyonso napesi bino merci. Merci à Misa ezali ya bandeko bazali na diaspora na poto basoutenir ngai à 100%. nazali mpe koremercier justice na biso. Vraiment état de droit ezali mosala puisque soki ezalaki yango te bakondane ngai 20 ans 30 ans eka bamersela kosala mpona lelo. Vraiment nasengi bandeko nyonso nakosolo na bino a partir ya lobi kuna mais mpona lelo napesi bino bobele merci. bamosusu bayaki depuis 6 heures mpona apendre bino. J'étais là présente pour faire ce grand travail depuis 8h30. Maintenant nous sommes. Il est 20h à Kinshasa. Merci à vous, fidèles de m'avoir. Mon téléphone même est déchargé. Rien à signaler. On travaille pour le projet congolais. Restez branchés à notre chaîne. Fidèle de la prochaine. Travail, franchement. Message. Maintenant le message à vous. À lancer direct.
Merci na baoyo balandaki papa Evan. Mais toza na kala biso ya prière. Soko oyeli prière zwaki tivanda. Parce que esengeli papa sambela mpona biso. Alléluia. Tosali bajournaliste mpona liboso papa. Bajournaliste mpona liboso. Hallelujah!